para tambo con ale, que para tambo. Ok, para tambo con ale, que para tambo con ale, on ne sait pas où l'on va couper. Bon, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo tebele bisika biso bizui bino boboto bondeko na kati na mabota na bino et puis tolobi bayenge na bandeko na biso bondo dia Congo ba shalom ba shalom na ba homme de Dieu ba oya solo tozo zongela bino ba homme de Dieu ba kala mingi te pona toyeli bino na mukolo lelo tokei mbangu topesi ba salam na bandeko na biso ba musulman. Et puis tolobi vraiment ba bonsoir ba rebonsoir na ba o nyoso ba sepelaka nanga ba o ba partagera vidéo nanga bo s'abonner bandeko nanga bo s'abonner bo sanate ko fina cloche de notification et kozala esengo mingi pona ozanga ka vidéo mon côté à chaque fois toko publier yango vraiment na lombango bandeko nanga sans tarder et loko toyeli lelo c'est juste to la musa conscience surtout na bandeko na biso ba oyo bazali vraiment na posa ya kosalela nzambe na bosolo bazana posa ya kosalela nzambe na bosolo mais eloko ezosala ka pasi ezali ke bazoko kutana na basali na nzambe ya mabe et puis kolongola sentiment na basali na nzambe bazana droit ya faute te bakoki kosala faute mais faut ezala bafaute moko ya mike mais bafaute ya minene te bandeko nanga baza na droit wana te parce que bango nde mutu baza kotambusa biso soki lelo tozwi mutu oyo atambusaka bapate na nzela azali kodirige bapate na ye na nzela ya libulu bapate nyonso bakodinda na kati ya libulu et puis eloko bokozwa ekozala te ye akozala sauvé mais a dirigé bino na libulu na suka ya à la fin des choses ye azana ye sauvé bino nde bodindi yango wana boke bakana koloba ke non ba demo mutu basali pasteur na biso boye ezali envoûtement bandeko bolinga kombo wana te vaut mieux o se retirer olimbisi ye otiki ye akende kosala musala na ye yo olongwe na boke binyonso to. Et puis tant que Joseph Sabino à chaque fois basé na nzambe o bazo divorcer na basi na bango boke bana bango bande ko na ngai divorce ezali et eloko moko ya mabe makasi pona na communauté nyonso to boyite mutamesa na pasité mais ce que moni mwasi oyo akimi mosai na nzambe akimi pasteur bande ko nanga bomi tuna ba question ebele bomi tuna ba question belé soki mwasi wana azando kité cela veut dire que pasteur azana misala mabe soit à cause de la PD ou bisexuel ba kisi violence ba makambo ebele bande konanga eza pasina mawa oyo babengaka prophète bande ko surtout kombo wana pasteur akomana azaka suna valeur te évangéliste écoute ba mona ke muto azanga tina docteur okutu oya simbi makomi oya koki ko décortiquer makomi ya Bible donc na Congo kutu bazalaka te bayoka na kakutu te mais batu nyonso bakomaka ba prophète bandeko na ngai batatu batu na bandeko eza pasi prophète oyo Joël Francis tatu boyoka. Et puis balingi kozwa basi ya kitoko basi ya pembe basi wana bazalaka lokola kaka ba symbole lokola ba emblème moko ba drapeau moko boye ba moneke bazo tambola penza na bonzambe bazwa kaka basi ya kitoko et puis ya pembe yango bino ba pasteur basi ya mwindu basala bino nini basi ya mwindu basala bino nini a plupart ba pasteur ebele kaka moi métis pembe boido soko zaka ka mwindu ozaluka na malédiction pa ba pasteur alors ba yede ko ngai bino boza sûr que muto abali pasteur na ndenge ba pasteur ba komi ko lia ba mbongo na ndenge bazana ba mbongo ba lokumu mama pasteur azofana na ba kiti donc ya kitoko batu bazoya ko peso ba cadeau déjà ka mama pasteur atakutu mobali na kabele na église te mais bandimi bango moko anniversaire à mama pasteur au moins ba sobile super basombeliye boy babaloli boy bande konangai mutu lokola pasteur Joël tatu
soka koti na Facebook tala ndenge bolandaka soka zoteya bolobi ke lole kiti ko inanda kuna ye azoche batu ba unité oza musika ndeko tel ozwa unité miracle salami ozwi unité na téléphone fungwa na saki na yo mbongo ebimi bandeko nanga lelo boye ba vérité oya kozwa mayele ozwi mayele oyo poko tia tembe ozwi tembe na yo kokamata yango baledi ebele bozo bela ezo wuta na ba pasteur oyo baza na amour ya batu te biso pe tokoyaka kolamisa bino conscience pona toyebisa bino ke ba pasteur bazaka na amour na biso te parce que so baza na amour na biso d'abord bakoki même kolia biso bambongo nde baliaka biso te $1000 pona o abikisa yo. Ça c'est fou. C'est absolument fou. Et ça, donc, inexplicable. Salaire ni yango mutazoka en Europe ah. Même écoute oza na ba aussi ça soki ba diplôme yango ozwaka na mwana yo boy et puis eza imprévu au solo kana pasteur bo tindelanga $2000 tinda $1000 sala boy bande konanga non. Il faut pas encourager le mal. Pasteur Oyo Joël, bon mona ye déjà na mwasi na ye na mobali oyo azaki mobali ne ya azalo kwa mwasi. Mais bato so ba wanga na balobi ba kosile makambo. Lelo ko bima na munoko kwa ex na ye. Et le banango jife fonge yango na pesa ke bambota bi mukolo ba mama pasteur ba ko fungola minoko na bango. Ba lobi makambo ba monaka na kacha mabala na bango ba église belé ko kangama. Mais gloire à Dieu le kola maman na biso oyo azalaki mwasi na ya balaki ye et puis bokoyoka bana babota kina mwasi wana bakenda wapi boko découvrir ngo ngai na binope to banda koyoka ye et puis toza ko tia ba commentaire vraiment boyoka ye na bokebi nyonso. Voilà, c'est parti, twende. Un cas difficile, surtout pour une femme. Mais souvent on se demande, est-ce qu'après le divorce, on a une vie épanouie? Je dirais, vous avez raison, en effet, le divorce est difficile à vivre. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, il est difficile à vivre. Cependant, dans la société dans laquelle nous vivons, il est encore plus difficile d'être femme que homme dans cette situation. Et c'est une appellation très lourde à porter sur ses épaules. Être appelé divorcé, c'est lourd de conséquences et plein de jugements et de préjugés. Est-ce qu'il est possible de vivre heureux après le divorce? Je dirais que tout est possible. Cependant, ça demande beaucoup plus d'efforts. Ça demande un engagement personnel. Ça demande de la volonté et un bon soutien de son entourage et une foi solide. Ça, c'est sans équivoque. Mais est-ce que le divorce est une solution de problèmes au sein du mariage? Je dirais en toute honnêteté, après l'avoir vécu, mon conseil serait que le divorce soit vraiment le dernier recours. Quand vous êtes convaincu d'avoir tout essayé, tout fait, et que vraiment ça n'a pas marché, alors là, oui. Et dans des cas extrêmes aussi où on ne voit pas d'issue. Il y a certes des cas où on ne sait pas faire autrement. Ouais, comme le vôtre. Exactement, comme le mien. Et cette goutte qui a débordé pour prendre cette décision, madame? Ok, bandeko nanga, j'espère que bozo landandeko moi si na bokebi. En tout cas, ndeko journaliste lo sako bambote belé ozo poser ba question moko ya mutuya, ba question moko ya kitoko et puis ex ya moi si ya tatu oyo azali pe moi si ya mayele. Parce que ba tuniye est-ce que na kati ya couple est-ce que décision ya ko divorcer ezali décision moko ya bien ndeko moi sa limbole libiso alobi décision ya ko divorcer ezala décision ya suka
mais cela veut dire que okomeka kobongisa eza lokola elamba eza kopasuka oza kobamba à la fin elamba ne kokoma mokuse ekokoma dongi ekozala esu na sens te. Alors bandeko nanga même ata vert soki epasuki okomeka osombi kolo bambi mais ekozali su ndenge ezalaki te. À la fin soki ezosimba te alobi vraiment dernier recours na kati ya libala o ezosimba te ezali divorce. Yango batuni balobi donc yo komaki na étape ya suka alobi oui siko ndeko na biso mwasi ako expliquer biso eloko nini etindaki a divorcer. Parce que so botali ba couple wana botali ba photo na bango mona mwasi na bande kolakisa biso toujours que azali heureuse. Donc ba photo na mobali na ye ezolakisa ke ba vivaka malamu. Yango bande konanga kati eza libanda libanda eza kati ya mutu te. Botika kolula batu na ba apparence ba fille combien bazaki ko envier ye ba kota na sika wana. Mais bande konanga bino batu bolinga ba pasteur oya ba jeune le quoi ba tatu bambiye moi 20 oye bimi oyo ya ba pasteur occulte ba pasteur ba si ba kisi oyo ba pasteur tozo yeba te ba prophétie na bango soki ya nyoka soki ya sirène soki ya wapi bande konanga bon envier et puis boko mona bisikani boko suka to yo explication eloko ni etindaki ndeko mwasi atika libala oya kitoko libala oyo tozo mona eza kongenga libala oyo tozo mona neti ba vivaka kutu na lola déjà baza déjà na lola to yo kana. Vous savez, Good, j'aimerais vous dire, j'ai rencontré un homme qui était ce qu'on pourrait dire un ami d'enfance. Ayant grandi dans le même environnement, des familles qui se connaissaient, nous étions enfants. Et ils sont partis, ils ont quitté le pays, nous sommes restés. Quelques années plus tard, il est revenu. Nous n'étions plus des enfants, encore moins des ados. Nous étions des jeunes adultes. Revenus au pays, la flamme est revenue rapidement. Et en quelques mois, 4-5 mois, nous avons décidé de nous marier. Il est reparti le temps de préparer cet événement pour revenir. Le mariage a eu lieu. N'ayant pas tout établi ici, il a pris encore un peu de temps afin de bien s'établir. Et voilà, l'histoire a commencé. Vous avez eu quand même le temps de vous connaître en étant aussi adulte, ou vous vous connaissiez déjà assez mieux, parce que 5 mois après, il revient et vous décidez du coup de vous remarier, de vous marier. Vous savez, c'est ce que je dis, le coup de foudre. Ça va très vite, ça s'embrasse comme un feu de paille. Et on a l'impression que l'on contrôle tout, que l'on comprend tout. Cependant, on se trompe. C'est un sentiment qui brûle. Seulement, on se marie. L'amour nous a rendus aveugles et le mariage nous a rendu la vue. Parce que c'est dans le mariage que les réalités ont commencé à ressortir. Parce que nous n'avions pas pris le temps de très bien nous connaître. Nous n'avions pas pris le temps de découvrir ce que l'un et l'autre étaient devenus. Nous nous étions quittés enfants. Et là, nous nous retrouvions adultes. Chacun avait développé une personnalité, une façon de voir les choses qui, au fil du temps, dans le couple, ces choses ont commencé à ressortir. Des divergences de points de vue qui sont normales, mais quand ça tourne très vite à la bagarre, ça tourne très vite à la violence verbale, conjugale, quand ça tourne au contrôle. C'est-à-dire que je travaillais très vite, le travail est devenu la cause de plusieurs soucis. Et pour sauvegarder le mariage, j'ai sacrifié le travail. S'en est suivi les amis qui, parce qu'ils avaient remarqué quelque chose en moi, étaient très vite stigmatisés et catégorisés de mauvaise compagnie. Je me suis séparée des amis et
Et tout ça, c'était du coup ou c'était progressif? Vous savez, ce sont des choses qui se font progressivement parce qu'on ne le réalise pas. On a l'impression que c'est par amour, c'est pour un besoin de protéger, de sécuriser. Bandeko nangai, voilà, on peut mettre un peu de commentaires et ça va toujours bien. Ndeko moi si ndenge azako expliquer histoire na ye, bazalaka banaka ndenge bazalaka ka bana mike et puis mutuna mutakende ki na côté na ye, baye kokuta na tango bakomi ba adulte. Alors 5 mois et ka kosala en tout cas, il s'est qui coup de foudre, ou il s'est qui que bazala ensemble. Après 5 mois, vraiment décider qui ça la mariage na bango. Mais kokota na kati ya libala, kunanda ye ko découvrir que mobali a comme violent. Donc ye likambo muke ko soigner sa moisi et puis aye vraiment kopé ça ye ba loi ya makasi o esala ke atiki musala jalousie et les cas qui makasi trop de jalousie mal placée souvent et ya kana ba mibali oyo ba sala makambo mabe et puis aye ko sala tout aye ko écarter ba camarades donc ba mibali o bazaka mitema mabe soko moni mobali ba jalousie moko mal placée et puis akomi ko sala ke a isoler yo yeba kazo lukande ni na boma yo donc et puis alingi yo ka ba conseil te et pas ya ba tout sinote ba kopé so moi mayele moko boye ndeko moi si banda déjà ko yebela que place ozo kende eza terrain moko glissant to yo ka elisusu et petit à petit les choses partent les unes après les autres. Votre mari ou votre ex-mari vous a séparé de votre entourage, de vos amis. Et pour quelle raison? Tout simplement. Mais c'était premièrement le travail qui prenait trop de temps parce que une épouse doit se consacrer à son mari. Ensuite sont venus les amis qui étaient des mauvaises compagnies parce que ne me donnant pas les conseils qu'il fallait ou me poussant à des penchants qu'ils jugeaient mauvais. Pourtant, c'était les mêmes amis que j'avais avant de me marier, quand il m'a retrouvée. Et puis ensuite, c'est devenu la famille qui était trop présente, qui s'ingérait trop. Et le problème était peut-être un choc de culture. Et en plus, vécu en Occident, la culture africaine, les familles s'ingèrent trop. Donc, l'un dans l'autre, on s'en rend pas compte. Mais ça vient progressivement et au moment où on ouvre les yeux, on réalise en fait qu'on est seul. On n'appelle plus personne, on ne voit plus personne. Et puis bande kona biso bolinga bono batu bozana poto awa tangu bana na bino bazo s'engager bakeni ko bala ba mibali na bango na Afrique boso la déjà na bana boye bake bakokuta na eloko ba obenga conflit de culture parce que vraiment ils ont comme souvent alors coucou boya ebele na sous les baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele
surtout bana basi bana mibali kutu eza sava akobala moi c'est en Afrique ako comprendre ye mais bana biso basi bazo comprendre te azolinga mema mobali akoma na niveau oyo ya bandeki ko kanisa alors que mutakoli na Afrique na culture na ye déjà ya ki moi ya kitatu na kati ndako donc maman na biso peza ki moi pasi po na ye et puis talaka kozaki na ba camarades oyo tangi na bango à classe okoli na bango et puis bozalaki bien omoni bango mabete et komika air moko boye il faut okata nyonso o se soumettre au vanda kaka est-ce que la soumission et lobi que okoki ko fréquenter batouté là vraiment c'est faux alors bande konanga bokeba na ba relation bozo sala talande ko moi si vraiment boroyoka vraiment et que ça la passe histoire est très touchant ne zappez pas comme sango tina suka okozwa leçon ya malamu na ba pasteur na biso et il y a que lui et vous, juste vous deux, et on se sent seul parce que ayant coupé les ponts avec tout le monde, il arrive à un moment donné où on est coupable aussi, on a honte, on se dit je vais repartir vers ces mêmes personnes, leur dire quoi et comment rattraper le coup et c'est en fait ça qui devient un cercle vicieux. Mais c'est la réaction de beaucoup des hommes en ce moment, la jalousie. C'est peut-être suite à la jalousie et c'est ce qui a vraiment créé le vrai problème dans votre relation, madame. La jalousie est un sentiment qui naît en même temps que l'amour, mais entre un homme jaloux et un homme contrôlant, il y a une limite. Entre être jaloux et très possessif, il y a aussi une marge. Que j'ai eu avoir juste eu un mari jaloux, je crois que ça arrange plusieurs femmes, toute proportion gardée dans certaines limites. Mais quand très vite, parce qu'on n'a pas compris quelque chose ou on a un malentendu à propos du travail, on se fait battre. À propos des amis, on se fait battre. À propos des questions que l'on pose, parce que dans un couple, nous sommes censés partager. Très vite, ça tourne à la violence, ça devient un problème. Ça devient un problème. La jalousie, mal exprimée, mal gérée, mal contrôlée, peut emmener à plusieurs dérapages. De ce dérapage, il est arrivé des événements très fâcheux et très triste, je devrais dire même. Enceinte, pour la première fois, ce que je pensais être cette chose qui aurait permis que ce couple se retrouve. Je suis tombée enceinte, c'était merveilleux, mais dans un excès de colère, il n'a pas pu se retenir. Il s'est lancé dans une violence, des coups et des choses que je ne saurais pas décrire. Je me suis retrouvée à l'hôpital et j'avais perdu mon bébé. Bandeko nangai, chose grave, bandeko nangai, ndeko moi si azolobake. Donc il y avait de l'incompréhension dans le couple. Donc à Boakisi ba camarade à Kati Moussala abande ko sala tout pona ke bazala kaka bien en couple mais oyo vraiment mobali même si oza kutu ya prière te oza kaka moto bobenga ka un musicien un petit voyou akosa makambo oyo tata oyo salité comment que moi si a tombé enceinte azui zemi pama moi si azui zemi bande konanga oezaka eloko ya sengo ndeko na biso abeti mwasi na ye aza conscient que mwasi azali vraiment na zemi mais abeti mwasi na ye bandeko na ngai c'est triste eza makamoko impardonnable alors bandeko mwasi a se retrouvé na hôpital et puis alobi makamuso asalaki ye akoki ko dévoiler yango te maman il fallait ko fungola motema. Tango to lobaka ba témoignage boy bande konanga quelque part ezalaka lokola tout bela ezalaka lokola tout bela bande konanga to sakana kanango te il fallait dire tout la dame asala ki nini bande ko a ken hôpital zemia liboso elongwe na kobeta na makofi
un pasteur bande konangai tolanda. Pour une femme, c'est une douleur indescriptible. On rêve toutes du prince charmant, mais on rêve aussi d'être maman. On est petite fille, on rêve de serrer son enfant dans les bras. Et quand on a déjà senti cet enfant en soi, quand on l'a déjà imaginé, quand on a même déjà commencé à lui donner un nom, de le perdre pas parce qu'il a été malade, pas parce qu'il vous a été volé, mais parce que celui qui est censé protéger cet enfant est le même qui le détruit avant même qu'il n'ait vu le jour. Ça vous brise de l'intérieur. Et nous sommes dans une communauté où, quand quelque chose se passe, c'est la femme qui est condamnée. La première question qui est posée à la femme, c'est « Qu'as-tu fait pour le mettre dans cet état ?» Mais personne ne se demande comment tu te sens après cela. C'est vraiment triste, bandeko nanga koyoka ndeko mwasi. Et ça n'inga y passe na mawa. Ah donc mobali ko oyo alobi. Vraiment bandeko nanga tozo balola mwa muke pour la pe ba maman na biso musu bayoka ka français te. Alobi vraiment tango mwana wana akufi mwana bimina libumu. Alobi il fallait que ba mutu oyo et papa na yende azala vraiment responsable ya ko bokola mwana wana kaka ye moko ndaza assassin na ye. Bandeko na mutu alongoli zemi. Na mutu zemi ebimina boye. Bandeko lisumu eza moko pona prophète pona mwasi te. Wana eza loko asali kaka avortement forcé ou bien eza ba sacrifice na ye. Et puis alobi loko eza mawa na communauté na biso. Bandeko to changer. Mundinga koza na situation boye. Ole to sugaye, bo bandi su ko sekaye, bo bandi ko condamner ye. Alors que azala ki na situation moko azoluka vraiment que soutien moko ezala pona ye. Bozo yo kaina mungungu moko na ebite mungungu mwa mwasi oyo. Eza mungungu oyo na ebite soki azo sala biso ndenge mikolo peto komi kobanga omona mutu na mungongo bo jije mwasi malamu. Mais na ko yuka ye uzomona ke azabasi oyo baluba o bazaka soumise. Ce qui passe dans mon c'est pas grave, mais azali ko pesa l'air comme si une femme baluba o bazaka soumise na libala o mobali ya lobi yango. Vraiment c'est triste bande konanga. Bozo mona ba pasteur o boke nko tchela bambong. Bozo mona ba pasteur o bazo pesa bino ba prophétie. Bozo mona ba pasteur oyo yo osundoli kutu libala na yo. Osundoli bana na yo. Ozolanda pasteur aboye. Après témoignage, ceux qui l'église n'est qu'au ton d'aka bateau, cela veut dire que bas nous sommes dans l'église on a bande konanga boyo kilanga baza bato deuxième monde baza bato na bisoté parce que muto aza muto na biso koyo kakanga na yo ki mwasio ensemble la soué pas tatouté ata na moni prédication na olexa on a kimia nyos otinde nga prédication na yeba ki na partager ngote nga mikolo na komo partager na partager so nyonso te. Au tinde nga prédication pasteur mo boy na sina yo ka boy na ko partager te de au tinde na yo pamba vaut mieux bomba ba enseignement na yo kango yo moko ko ya ko tonsela nga téléphone te. Comment fais-tu pour revivre après cela? Comment fais-tu pour te redonner au même homme qui t'a arraché cette joie, cette maternité, celui qui t'a donné cette féminité qui te l'arrache? Comment tu fais pour le regarder dans les yeux, recommencer à l'aimer, lui resservir un plat sur la table, préparer ses vêtements et lui être soumise? Seule une femme peut supporter cela. Au monique aux zemi aux jeunes aux appels à souci au simba mwana wana aussi au bandi ko imaginer ce que moi si au copier combo tel au bandi déjà ko ressentir qu'il n'a commis maman après mutu a beta yo na couleur bande ko asali pas d'ilterté aboya ba camarade aboya ba tonyos ba réseaux sociaux so ba pekisa mais mon et loko nini o mobile azo bete la est-ce que azana mwasi na moko ya mami watate oyo a sala kabiloko wana mais okobeta siko mwasi parce que aza soumise na makambo oyo lingi abi mesiko oyo wuta na hôpital
o perdre mwana na yo ale banda sko ko préparer sous motema na yo o linga sous mobali ya bongo o banda ko bongisele bilamba na ye o banda ko lambela ya manger bande ko lobi eza facilité balobi combien de basi bakoko salango bande ko ngai mwana na ngai aye ko exposer ngai problème ke ba beti yende zemi longwe. Pour moi c'est le divorce parce que il y a mort d'homme. Bande ko nanga il y a mort d'homme. Parce que bon kanga kaka teo adultère mais muto beti moi si zemi bimi moi na kufi. C'est plus que l'adultère, non? C'est plus que l'adultère. Moi, ma fille, conseil ne repère ça, en tout cas, ok. Parce que tu risques aussi de mourir. Pourquoi ce qui va bêter na zemi, moi, na koufi, na katia libom. Maman, tu risques yo po koufa. La fille, moi, sur Azaki pe, ya kore pe ko koufa na e. Et belé a basi ba koufa. Ba violence ya boy. Et belé ba koufa, mi belle peut ba garder silence. A cause pas l'obité qui m'a bêta qui moi si pas qu'un hôpital a ligné pe ko ba vérité te azo kanisa ke non a ko kufa te libala na bango ko zonga alinga ka mobali na ye bozo benga ngo moi erreur tant maman ngo pa kati motema kufi vérité pas que na cimetière. Alors il faut faire attention ban maman bo solo la kana bana na bino abasi. Ne laissez pas, n'autorisez pas des choses comme ça dans notre communauté. Bami balio baza violent ne mérite pas baza na basi. Bazo mérité en côté. Quand tu es violent, tu es incompréhensif, ozo yeba sens ya kovana na moi cité, tu ne mérites pas. Vaut mieux zalaka ndenge wana soko bimaka na bandumba, soko kozobanan mais tu ne mérites pas. Ozo mwana moi sa bato atangi ba classe na ye posé, oya ko baby sa vie na ye. Non. Ba parents toujours souffrir. Pour nos beaucoup là-bas, on a biso, hein? Donc, ne croyez pas que, ah non, bakolobake, ah maman, oyo, ay, ngai na kokota makambuana, ata bebisinga maman na longba kuna, et moi, quand ça divorcé, alingi ba ane ba divorcé, oui. Moi, je vais le faire. Pourquoi me toi souffrir? Mouta me sana na pas si azante? Moi, si oyo. Soka kima kina eka na ka oyo. Est-ce que nga comme na situation comme na ngolelo? Bolanda boyoka. Une femme africaine peut le vivre en se taisant. Cependant, ce silence extérieur est un grand cri à l'intérieur. Il vous déchire de l'intérieur. Il vous tue à l'intérieur. Ça a continué. J'ai fait l'effort de pardonner, de me dire que c'était un accident. Nous avons évolué. Une deuxième grossesse est arrivée. Et je me suis dit, ben, merci Seigneur, ça va être, il n'y a qu'un bon souvenir qui peut vous aider à effacer un mauvais souvenir. Justement. Mais malheureusement, la... Alobi, ezali kaka, souvenir, nini, événement ya bien, oh, ekoki ko effacer, souvenir ya mabe. Donc voilà quoi. Alobi, cette fois-ci, le quoi là, aloba qui a meka ki kolimbisa mobile nae. Mais c'était un maman pasteur, hein, boyo ki bien. Alobi que ce n'est pas que alimbisa qui est totalement non. Abande kaka ko meka kolimbisa e. Mais tango ayo ko zoaze mi balé, alobi enfin événement ya kalasiko yo eleki cette fois-ci nazwi zeminanga. Tokotala ndenge eko évoluer, to avancer. La violence ne s'est pas arrêtée. Les crises de nerfs ne se sont pas arrêtées. Moi, je ne sortais plus. Moi, je ne côtoyais plus les autres. Mais lui sortait. Mais lui pouvait rentrer quand il voulait. Et je n'avais pas le droit de poser des questions. Je n'avais pas le droit de savoir. Sinon, c'est la foudre qui me tombait dessus. Donc, tant que miwana, violence et zakaka ko continuer. Et puis, yé, azalaki na susu na mutako solo na été, azalaki na musala te, azalaki toujours wanaka soumission, mais mobali abade ko bima na ye, nyoso alingi abimi, nyoso kozonga na ndako eza problème te, moi sa ko tuna ete outi ki wapi, moi sa ko tuna eloko te, soko tunye, c'est crise de colère. Donc, kanda bozo mona tata oyo ayaka kote ya bino nyonso minu libanda aza kosekisa bino bozo ke uchaba envelope na bino bambongo mais na kati ya ndaku azali lion. Donc maman na biso vivre na lion o meko tout na kalikambo o lingo tout na kalikambo ya. Donc mal deuxième izemeye violence c'est comme sous froidé bande ko nanga o magité
Est-ce que c'est normal? Boyoka. Et cette violence a repris de plus belle. Je me suis battue pour prendre sur moi, éviter le plus possible de me faire crier dessus ou de me faire battre pour arriver jusqu'à la fin de ma grossesse. Malheureusement, moto akomi kovanda na ndaku na yo moko na keba otuna likambo te osala tout ezala kaka parfait pona keba beta yo te pona ke zemi na yo ekoma obota mama yo pe obanda koluka ni mbongo na ye ou bien le kumu ya ki mama pasteur ou bien lokoni. Tu es aussi exagéré. Vie eza kaka moko même ozoki zemi na yo il fallait que ok na yo kovanda na yo pa na bino. Ou bien si vous avez un poto et si vous avez un tatou en Afrique, si vous avez un poto, qui est femme battue. Mes frères, mes enfants, hein, mes nièces, mes neveux, n'acceptez pas ma vie à boyer. Si vous avez un bande ko sala bande ko na bazala bango pe divorcer. Si vous avez gagné ni. Oko kufa pamba. Ebonga kuto osala effort ne loko moko boye bi ke na suka nango victoire. Si vous fallait yo ko sala témoignage. Que tala mobile n'a pas ba colère, n'a ba boyer, j'ai prié, j'ai fait tout ça. Mais non. Et puis peut témoignage ne banda qui nazo kete ke na bande kokota ba jeûne, ba prière, ba veiller pour na mobile n'a changer. Na yo qui était mais ceux qui bango ba maman pasteur ba bandi ko tinda batu. Et na likambo boye gêné. Bango mo bazaki na problème hein. Bino boyo qui est place à l'objet que non, en tout cas on a trouvé les hommes de Dieu pour leur parler des choses qui se passent à la maison afin que ba prier pour nangana mobali nanga non. Makam na bango ba bombi ale ya bino bozo ke ndoko yebisa bango yebisanga siko na minute moi so azaki na libala combien de foyers ba kubande ko tuna tatu o ba conseil combien et puis on donne que c'est qu'on a au bengiye et puis par après Bosololi, au kantiku tozu solution, au moment n'a pas la bino so comme soubi tumba ko sakanate parce que autini la bino mu pepeni. Yango bande ko nanga attention avec surtout des hommes de Dieu au bozo mona na bino na misouté. Hein? Bozo yebate vi na ezandengeni yanga la linga ba prière wana ba en ligne té. Bolimbi sangai je vous encourage d'aller hein. Ça c'est moi. Moi je n'aime pas faire ça. Tala ba tatou boy. Azola yo toujours sourire mutu malamu metala ba vie bazo menena bakata banda kuna bango tamsu tangu yozo ozo benga yo na wuti ya ko beta mwasi na ye mais na minute ka ko benga na téléphone azo yamba yo comme azana likambo pa na ete alors que na côté ne mwana mwasi mo azolela boyo ka suite azemi na ye wana munene oyo bombaki oyo asalaki tout ba beta ete azala kaka bien toyo ka zemi yango soki botaki mwana mwasi soki mwana mobali soki mwana ngwazana age nini toyoka. Les coups reçus, la violence subie pendant cette deuxième grossesse ont fait que, certes, ce bébé est venu au monde, madame, mais il n'a pas survécu. Les coups étaient trop durs. Certes, ce bébé est venu au monde. Donc, bah, coup, maman pasteur. Moi, je te condamne aussi. Yo pensa mutu bande basura mayele mbala moko te. Yo mutu ba beta ki yo mbala liboso. Et puis oyebi ke bino mingi basi ya pembe bozaka trop fragile. Bozalaka trop fragile bino basi ya pembe. Baku oyo recevoir ki liboso wana yaya. Baku wana ebomi mwana liboso. Yo moko zaki ndoki yo ndengeni. Ba deuxième coup lisusu ebandi mama okimate. Okimate, est-ce que oza na famille te? Otiki lisu ba beta yo. Si ozo mi batela me baku wana eye kosala ke mwana botami akufi lisusu na baku. Et puis na souci, ata kuta bane ko beto te mama. Kaka mobali oza na zemi oza malheureuse. Oza souci, même mwana ngo abotamaki mama. Alingara yana mukili ozo mona bana o bazoyela biso bakuluna. Bano bazoya bakidem su autiste bakizengi banini babota maka mingi na ba mama oyo bazo ba problème. Zemi foza ne sengo. Na koyam comme su kotea. Moi c'est azemi ndeni azwaka zemi. Déjà avant zwa zemi, il faut des choses en sengo.
soki ozana ne sengote ozuize mikara boya mawa e mwana okutuna na qualité na zuisusu deuxième zemi o bandi ko yina na libumu na zemi. Est-ce que mwana ko bota akozala mwana ya bien ata lelo te lemsu tango tamsu batatu o baza bana moko babota maki na ba famille moko ba mama na bona tata moko balinga bango te ko batatu o bazalo ko ba demoti o ba demo pena wuti pena mokido abota mile kaka demo. Parce que c'est une normalité, moi c'est un azemi. Ate li kambango ezandeni. Okozi peut-être mbata. Mais au bete ba kou. Est-ce que ça la kapenza? Parce que yé, alobara makamba dédoublement ya maman. Mobali na yo bande koloba makamba dédoublement na lande mate alobi. Ya koza la za en Angleterre. Akepe côté ya na France. Donc akepe na France a se dédoubler maman. Est-ce que ça si oh yo bande ko vana na ndako ezapenda tatu o ya keyaka? Ou bien zali ba magie na bango nde ba dédoublaka parce que muto penda za conscience za makila na mai mwana na bino liboso akufi na kobeta alors zuisu mwana mibale mama pesa li solo na yo pe keba il faut se osenga bolimbisi makase pa nzambe bande konanga bino batu bozana mibali na kati ya bandako bazo kobeta bino nzoto ya biso za temple de Dieu. Tu peux pas laisser un homme te taper comme ça. Tu peux pas laisser un homme à faire souffrir yo. Non. Non, vie eza moko yaya. Mobutu akufa kenda, mama nanga kufa kenda, tamsu tata no pa kufa kenda. Bazonga kalisusu te. Vie oso to kei yaya. Eza no retour, rip. Hein? Interdiction. Donc o kufi kei rip. Retour interdit. Yebisanga bongo vika moko yo. Olingi o sacrifier ngo madame kutuna zana kolia te na komela te na la kelamba tombola ke na kota la libala modelo ko beta zema liboso ke pour ya mi balé susu pour mama sikoyo yo longwaki na libala pona nini bazo beta yo osoko vanda sikoyo eloko ni siko etinjo olongwa na libala to yo kaye to komo kini kota suka soka ko pesa biso réponse soki pa lobaki nini ngana bino tozo kende ka boy. Il n'a pas survécu. Il est parti. Quelque chose qu'on a du mal à accepter, à supporter, bien qu'on a le cœur d'une mère, bien qu'on a le cœur d'une femme, n'est-ce pas, madame? Il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Vous savez, vous perdez un époux. Vous êtes veuve, vous perdez une épouse, vous êtes veuf, vous perdez un parent, vous êtes orphelin. Pouvez-vous me dire quand vous perdez un enfant, vous êtes quoi? Il n'y a pas de mots. C'est parce que c'est une douleur telle que aucun vocabulaire, aucune langue n'a pu trouver un mot à cela. Quand vous perdez un enfant, madame, il y a moi je suis Azama Yele. Il y a des gens, Azama Yele moko boye, mais elle n'est pas sage. Elle est très intelligente. Ok, le kona beti wanako, et kochinga, et chenga bi. Et loko a beti, abi toko koufeli mwasi. Bako benga o vef. Soko koufeli mobali, bako benga o vef. Soko koufeli tata na mama ou bien moko na bango oza orphelin ou bien orpheline. Mais maman oya koufeli mwana ba obenge nani. Papa oya koufeli mwana ba obenge nani. Alobi atana munoko moko te bazwa réponse. Parce que eza douleur, eza loko moko inexplicable. Maman ko comprendre angote a perdre mwana na e. Bande ko même si olinga ki zemi wana te. Mais tant mwana bota mi boye mwana wana kufa kokokate. Oh kokate. Eza kutu prière nanga la lobaka toujours nzambe nanga. Ne permet pas. Na kunda mwana na sama na ya moi oh ne permet pas Seigneur que bana nanga ba kundanga et puis pesanga itan na mona bana ya bana nanga. C'est toujours la prière que je n'alobela ka papa nangai. C'est dur,
c'est trop dur. C'est trop dur. Tolandaye, naboke bignons. De moi. Et quelles sont vos relations avec votre ex-mari en ce moment, madame? Je n'ai aucune relation avec. Je ne suis pas capable d'avoir une relation avec, de quelque nature que ce soit. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même, de m'être perdue dans toutes ces relations, je suis en train de recoller des morceaux de moi-même physiquement, parce que physiquement ça vous laisse des séquelles. Physiquement vous n'êtes plus la même personne, émotionnellement vous êtes brisé, et sentimentalement vous avez peur, vous avez constamment peur. Mais après avoir vécu tout cela, pensez-vous être en mesure de retomber amoureuse un jour, de revivre une vie remplie d'amour, remplie de bons souvenirs? C'est possible parce que je garde la foi, parce que j'y crois, parce que je crois que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on croit en Dieu, il est capable. Ok, donc, batuniye, sikoyo, bon, ezalo quoi, kati, donc, tu as penda ba raison, siko, oyo pende senga ki ya makasi, tam so akozonga ka lisusu, oya ya kokozwa décision, lobake, fini, c'est fini. Alors, bande konanga, batuniye, est-ce que, azana relation na mobile lobby, azana relation mon côté. Moi, je ne vois pas aussi relation ni à cause nango, parce que je ne crois pas que baboti lisusu, nandimi angote. Parce que na yebi penza vie na été. Je crois pas que bana wana kande ba kufaki baboti lisote. Mais alobi asambelaka azana foi que akoki kozwa relation asi katam soupe azana ngo déjà. Voilà. Donc bande konangai so boboyani na mutu eza fin du monde te. Yango na ilobanga na bato ebele kotika la te telema ezaka lokola échouer na classe. Libala eza lokola classe, libala eza lokola société moko boke osala, oko ya pe na faillite. Et quoi na faillite et lobite ke non kangango bima mais okoyi ko changer. So bando te kamikate quoi na faillite, OK no kote kata ba bonbon. Obi otali eloko ni mikolo yo, batu bazo consommer plus. OK oteki yango. Voilà. Eza ndenge wana libala eza bongo eza quoi société moko boye okokanga maboko te parce que le bake non on sa sué le côté na vandi boye mibali nyonso baza mabe mibali nyonso baza batatu te parce que so ba mibali nyonso baza kineti ye to linga to zape na mokili batu babota na maternité te batu nyonso bangia baza na ka bakufi batu baboti na mwana bakufi mais s'il y a des femmes bazonga ne ko bota cela veut dire que mibali ya malamu baza. Donc, to landa ye, to yoka eti na suka, eti kali su mingite. De créer un chemin là où on n'en voit pas un. Il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et je me dis que si le Seigneur a permis que je reste en vie, c'est peut-être parce qu'il fallait une femme comme moi pour permettre à d'autres femmes dans ma situation de se sortir de là. Mais aussi que Dieu ne peut pas permettre que vous sortiez d'une situation sans penser vos blessures et sans redorer votre image. C'est-à-dire vous permettre de vivre quelque chose de beau qui vous fasse comprendre qu'il ne vous a pas oublié, qu'il pense à vous, qu'il tient à vous, mais surtout qu'il avait quelque chose de meilleur pour vous en réserve. Donc oui, c'est possible. Oui, j'y crois. Mais depuis votre séparation, depuis votre divorce, avez-vous rencontré quelqu'un d'autre, un autre homme qui vous a fait vivre ou qui vous a fait oublier l'enfer que vous avez vécu dans votre mariage? J'ai rencontré quelqu'un d'autre, effectivement. J'ai rencontré une personne qui a le cœur assez grand pour me comprendre, supporter, parce que ce n'est pas facile de vivre avec une personne blessée, mais qui fait de son mieux pour me faire comprendre que l'amour se définit différemment de ce que j'ai vécu.
Et je bénis le Seigneur pour cela parce que ça me permet de réavoir confiance en moi, être capable de m'asseoir en face de vous pour vous le rappeler. Soko gusi na makaba situation boyeko o comprendre été o bandomo la ka ki koloba ah o ya za homme de Dieu cela veut dire que ngam naza mabe ou bien eza nini o ko perdre confiance en soi o ko koma oza blessé o bando banga ba mibali donc il faut ce qu'on trouver mobali oyo folinga o fungwama o fungwama pas mobali wana. Oh, mila qui sait que Mugande nazabo naza malade. Je suis une personne malade. Nazo luka guérison. Donc mobile naza lokola docteur et pas na yo. Et sungaka. Malgré pe babilo comme sous ces aka bien te ko yipsa passer ne pas mutu mais babilo ko ya boy neti ya ye ya makasi ya ko perdre bana ya boye bande ko nanga des choses comme ça il faut parler. Mutu okutani na ye ata soko bazo seka yo il y aurait des gens aussi bako seka ngai na sécurité mais na condamna qui est moko boyoki na lobi ke non yo zaki ndengeni okufeli mwana liboso omoni ke zebi musu bazo beta yo vandi kaka moko foko gangela bana ba comprendre que place moko zali fo lamuka je sais et cause la paix ngai moko pe na vivre tant que na ba situation bongo nazo mona te mais batu musu ba o mona polo ba mele dans nos tele loko kende tela nengo za tela boye yozo mona te mais comme ya moko la moko lobi mais yes ko ba bengani ye ba mi bali ya mabe quand tu vois un homme oya soko be na boy te ko avoir beaucoup d'amis c'est pas bien mais au cause na moko bien mi balé et puis cause na mine o c'était que faut lo ba kama no nyonso te. Mais il y a quand même, vous êtes quand même à l'aise. Mais yo ba kangi, yo ba bloqué, yo partout, tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas décider. Tu ne peux même pas dire un mot. Bande konanga non. Ça c'est pas bon. On est en mobilité. Moi mon papa ou azana contrat à cause de moi si na kachanda koute. Et ça ba milimo batu bazaka babali ba mami wata, babali ba esprit ya mabe. Bazalaka mingi na ba caractère aboy azoli nga kaka tia mwasi pona batu ba détecter été mais jalousie sikoyo ya mwasi oyo ya kenda ko simba na monde des ténèbres ko bando ko ya sikoyo na ba makambu moko impossible na kati ndako alors bande ko nga bo sambela ka solo parce que la dame ici c'est ce que bande sambela solo moi je crois pas tant pona ya lobi ezake nzambela mso Alexa ke kuna pona lem suto e ba ke mobali azama be. On ne sait jamais. Mais moi, je ne peux pas prier que nous allons utiliser dans la situation vraiment. Avoir des coups et blessures dans les mariages. Non. Et ça, les non, cette femme, en tout cas, mobali ozui, azana moté mamunene, abi mobali ozui, azako comprendre ye. En tout cas, à se sentir si quoi que à moi si, à se sentir que non, à à peine un mot à dire, à se sentir que non, bah mi bal nyoso bazan dengue mon côté, vraiment de konanga moi si, et ça témoignage moko qui toko makasi, vraiment nzamba pambola yo et aider bande ko basio bazan bazo que l'église kapona, ba jeune frère, ba jeune pasteur, ba choriste, bango ba ningi suko bala ba docteur te, ba ingénieur te, ba na biso ba ningi suko bala o moto à ça économie garçon à ça science ce qui est hospitalière ba lingité ba nyoso ba komika ka baba la ka ba sai na nzambe eza mu pepeni ne ko me komeli batu na kacha communauté ale ba sai na nzambango makambu te makambu tina te na bino batu bozaka ba papa spirituel na bango yo ba papa spirituel no nani yo tatu papa spirituel no nani ayoka makambu papa spirituel no nani compter. C'est parce qu'il y a de l'amour que je reçois qui me donne cette force de refaire confiance en moi-même. J'ai repris le travail. Je ressors dans la société. Je reprends goût aux choses, à la vie. Et j'espère et je crois que je pourrai vivre une maternité heureuse. Vraiment, Bandeko Nanga, merci
Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Toko minapso na suka. Ndeko mwasi enfin à lobby. A zongi na vie na ye normal. A vraiment, mon Dieu, mon roi. A komi na ye kimia. A zongi, a zui musala na ye. Donc, a zongi li penza. A zongi li entourage na ye. A zongi li moi ba camarade na ye. Vraiment, bandeko nanga, c'était vraiment, eza histoire moko très triste. Bandeko nanga, vie otozo mené. Et vie eza moukousse. Ato comme il a 100 ans, ils ont moukousé. Vie, ils ont moukousé, bande konanga. Alors, ceux qui au botami, et puis, bah, coalition na bonne famille, bah, pesio chance, autant non na poto, bah, pesio boy, bah, opportunité, ils ont ébélé. En tout cas, bande konanga, moi, je na boya ka bande konanga congolais, bah, congolais té. Mais ceux qui ban biso mibali, bah, en éducation té, moi, je préfère mes enfants, bah, la mindele. Oui. Ba mindele par exemple na boité bazana mabe na bango mais ba comme na niveau parce que la loi existe ceux qui azala ki na poto awa ceux qui azala ki na loi awa obeti mwasi na yo boy na zemi et puis ba kokanga yo ba docteur ba selbe examen et ba moni que le bébé a coufi na ba coué blessé mais tatouage mais la prison. C'est ça que moi j'aime bien là où moi j'aime vivre là où il y a la loi là où on respecte la loi. Il y a beaucoup de gens qui ne me comprennent pas. Là, dans nos yo zakana souci, yo linga kaboite. Non, moi je ne peux pas aller vivre là où il y a l'injustice. Là où la loi n'existe pas. Non, non. Na boyi nangai. Na on na bongote. Madame nazala boya mundele, na komba mundele, na sokolata e bemba mundele na ndimi. Mais je sais que bako futangai na ko swana te nazala nga na confinement. Mbongo nange sokota na banque, nazala ba problème ité. Combien de temps on a eu des problèmes koutou na ba business auto ça la kaya mike ya ba congolais. On a toujours des tiraillements. Ko futa problème, boyo kanina mutu boye et comment mkola ko futa comment memela ba mindondo a kelon à gauche, a kelon à droite, comme ina ko toka. Mais chez les blancs non, tout ça le contrat c'est contrat, musala nangai chaque les 15 mbongo ekoti sans discussion. Banda na ye na poto 25 ans. Na monate et sika mbongo nange kotite na sali musala moko boye ba futi ngate ba lobi que non madame toza na retard une fois na Danemark ba soki ka retard il y a combien ezali retard il y a 3 heures du temps parce que ceux qui ba futi biso ba ndof tapso les 28 ans ozo la mukana tongo même na olalite na minuit les 28 mbongo no ekoti. Si quand on commis les 28 in à midi, mais il fallait voir Ezaki Loko la panique. C'était juste nini problème il y a donné. Mais Ezaki déjà panique. Mais si quand tala na même misala combien de Congolais ba yoka na kutu na ba ninga na bango kaka awa azana mukanda te zo mukanda salela tangu mbongo yokota na continue pono pesa mwana batu mbongo. Ah, kende gauche. Oh, zana nazana tante. Oh, boye. Nazaki na nyombo na banque. Ba meli mbongwango. Mais, Congolais, pourquoi bozalaka toujours mitema ma bé? Mais vous êtes le premier pays, yako sambe la koleka, même ba colonios. Mais motema ma bé yako sakanate. Comment kozwa moi si, ozo mone loko la chose? Moi c'est comme une chose. Okobi ko beta, est-ce que yo kozwa TV na obambiango likofi? Si on battre la télévision, même téléphone non pamba, on se belango babiloko et kweyate et pasukate. Mais comment moutou moi na batu? Ozo beta et na zeme ozo beta. Moi je ne crois pas koyoka mona moi si oyo azalaki impoli na modèle ni. Je ne crois pas. Je ne crois pas le bas na sali jugement bidon. Mais je ne crois pas. Même si on impoli. Tika yezong c'est pas parents. Moi, je sais, il y avait beaucoup d'attentes au cola. Bandozong, ça ne pas mes parents. Bandozong, ça ne pas mes parents. Vraiment, bandekonanga. Bon, ceux qui n'habitent pas pour d'aller là, toko solo lango, bozala bien. C'est vraiment la danoise. Voilà, on est là ensemble. Bozang sate, live together, bandekonanga, live together. Et yeko longola. Bas biloko aboye na société parce que biso to teyaka live together d'abord to teyaka ba marié na biso to koti saka bango court il y a amour d'abord
Yango bandeko nanga, n'hésitez pas. Live Together original ya la danoise. 0044 74 59 62 52 17. Bengala danoise. Ozwa mobalia. Ozwa moisia. Bengala danoise. Mais eza pona ba diaspora o bavani na Europe, Amérique du Nord, Canada na Australie. S'il vous plaît. Benganga ozwa moisia bien na mobile malamu. Et puis nazo benga ba oyo baza lokola tatou oyo te Joël tatouté. Quand tu sais que tu es méchant au koyate, on a besoin des hommes sérieux. OK? Et des femmes fidèles. Bisous la danoise. Bye.